Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Coucou, coucou la famille. Coucou. Bonjour à tout le monde. Ça fait un bail. Voilà, bonjour la famille. Coucou, coucou. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bisubino. Boboto bondeko. Nakati yama bota nabino. Vraiment, bandeko nanga la sepeli makasi. To solo là. Lelo. Solo là parce que ce qui est comme situation moko ekweyi na ye na kamoro boye to kopesa na ba réponse et aux ala bien to pesa na ba réponse na kawana tout ça la bongo voilà ngape na pesa moi idée bino pe bopesi moi idée et aux akitoko makasi voilà la famille coucou 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 c'est la danoise voilà likez partagez et au sala bien makasi ba o balingara la danoise bambote ebele bisika bizubino oh pe bolingara la danoise te mais mususu oko sepana lisolo oyo n'hésitez pas chez moi likez partagez voilà naza moi pressé semaine au mbala sali ba émission te parce que toza na day voilà nazaki na matanga nazaki na ndaku te maintenant de retour voilà yangwana nazongi voilà donc bandeko na bino moka boyebi a toza na sous le baoba na nzete ya pepele nzete oyo epesa mupepe ya kimia en tout cas bongaba zongo kopati moi kopa café et ça ka bien na ozoka 15 minutes tam suku to 13 minutes parce que naza pressé nazoke na Victoria voilà donc bandeko na ngai non que cause grande sœur na propre azokoma voilà bande koto ki ne mwambangu binoka pressé notre quand na 15 minutes pour dato démarrer voilà bande onanga isango na yelbino ezali sango pasi na mawa ya bande kona biso mibali surtout bana mibali ba papa bazoninga kozwa stabilité te na ba âge so ba koli papa sala ki ba 50 ans 55 ans okende mais bazoninga kozwa sens ya responsabilité te au lieu mituna bango et sala et orienté bango mais bango ba sexe na bango motu orientera bango au lieu ba raisonner na motu bazo raisonner na sexe au moins papa sala ki ba 50 ba 60 ans mais azoluka ba kisi ya ba nkoro ya ba ndenge na ndenge toujours parce que sexe bon na éviter elenge yango o bango bayoka kango moi je ne crois pas que biso basi toyoka ka ndenge moko vraiment bango bayoka kango na ndenge mosusu parce que niveau o bango basalela kango eza vraiment impossible tout ça na sango bo na kati ya Londres bino moka boyebi naza un peu intéressé na lisolongo parce que na monaki ba mame belé ba mande ko mitungisama mususu alobi ya ko sala boyete mususu alobi ya ko sala boy tout ça na ndeko mwasi aza marié azali na mobile na ye bazanda ku moko et ko koma ke na quelque temps mobile na ye azui mwasi mususu azui mwasi na Kinshasa ya yebaki te azuka mwasi ndeka ezalaka soki en tout cas dans nzela azulaki mwasi na yebite soki ezaki na ba réseaux sociaux ou bien kende Kinshasa bakutana na mwasi na balingana banda balingana na mwasi wana en tout cas mwasi na ndako pa remaka na eloko te mais aremaka ke banda papa fongola nzela ya kokindita musu Kinshasa et comment yeka ke ba akoma mako dimne mbongo pesa so mbongo ningi zalaki te akoma ba makamsu mafu eloko boyato na kofuta te nazala ngote ngana so bomba oyebi bien nga fona voyager oyebi nga nazo sala makam na Congo lobi na okoma député ngana so sala boy nazo ke déjà ko zo ba confiance na batakishasa pona lobi na otse na komema basaki ya loso na ko kabola kote boy na ko sala ba polo donc bande ko nga instabilité ezokota mingi na bato ebele na makambo tali politique makambo tali basi en tout cas mibali ebele instabilité ezokota kati ya ndako mais mama zaki na botosi azaki asala kana ye amona ke et ça problème essentiel son na ole sabana to futa ndaku le reste wana étalier moko alors bande konanga nzoka ne papa azwa asala ni makamba malunga te azwa mwasi na ye na Kinshasa o bakoma ko staffer na ye alors que la visa ezaka pasi bande konanga pona ndeko mwasi ay voyager aya poto asala boye parce que ndeko mwasi pasaki na souci que moya aya kapé ba poto moko pe boazongi na Kinshasa donc bayokana ki bongo me ba ameki na ndenge so ndeko mwasi azwa visa poto e bandeka ko simba te bayokani kake en tout cas terrain d'attente na bango pona ba mbiasa kitoko ezala Dubai bande ko Dubai wana boyoka kango eza ville moko eza nano cher ba hotel eza cher kolia eza luxe makambo ebele parce que mungi soke na Dubai aolinga pete ke ala la sika moko ya ndengwana aolinga kaza la sika moko kitoko alia na restaurant moko ebwakama ala ta kitoko ba tcha ba photo dans moi so na koma ko tcha ba photo tout et tout mais mobile ya bomba maka
akanga ba photo na été moi moi so comme na Dubaï akanga ba photo mo na hôtel mobali ya bombani na wese ya asali ba photo na ye na restaurant mobali ya bombani ya asali ba photo tout ndeka ba yokandaki parce que lobi batela talaka na poto kuna pe so na zangi place a olala nga mobali oza pe bien te parce que so na bi mo sa benganga et comme sunda bando futela sunda ku koto yo na kipe bana koto yo mbongo ne za muke donc mi batela bombanga moi si pas ndo bomba mais moi sona a moi si oyo ba boakama ba influenceuse bande ko kande ba kenda nzambala la raté tous ces pays ici bas ndeka na sebi no zonga bino tamingite tous ces pays ici bas bande ko nanga ndeko mobali dernièrement en tout cas ko le ka ba 2 mois 3 mois je ne sais pas bien ba 1 mois ndeko mobali azuka biloko nene ezalaka mama na ke na Dubai na osala makambo boye na osala biloko boye okomona okosepela na ke sesa ba polo parce que papa mo bazali na babulu kake akepe okoma député donc na ke sesa ba polo na ke sala boye na ke boye ndoka netanga ke na Dubai wana akenda ka kokutana na ndeko mwasi wana par année akoke Dubai ata 3 fois Congo akokende 2 fois donc asala kalisu donc akomaka ka sali bandeko eza pasi na mawa bambongo apasi ya poto papa préféré nango akinango kaka ambiance na mwana mwasi moboy sope batiake na kise ka bango bayebi toyebi te bandeko nzambe afutaka batuka awa na se mabe nyonso o bandeko mibali surtout bandeko mibali bozo sala basi mabe mingi surtout soki déjà boyebi ke mwasi aleki 50 ans basi bakomaka fragile mwasi nyonso alinga na stabilité. Même quand tu as na mobilité na 50 ans comme luka mobali même anobaki ngana ko bala isute mettons moi parce que mi na 50 ans au mona mona suka comme na msuna 20 ans mso mona suka comme na 18 ans donc mutu nyonso to alukaza na mobali na ye amandi ko boule siko asko tozana papa to nuke na so ba fête ke ba voyage banini mais siko na âge wana siko yo pa mibali siko ba boaki saka ba maman alors que maman 50 ans maman kaza na e propre kaza na e bien ezaka ndenge moko so pour le monique mabela moi sino olinge telema OK ba ko telemisango ba chirurgie zali olingo katsa libuma moi sino okati se risque kaso moi sino kufi yo mo mtongo memangambo parce que pas en bas sur bozo landa mike bango pe bakobe bakaka lobi ba msuku ba basi kutu musupe kutu nana boti pete libum pe kwei mabele pe kwei donc ngana zo comprendre na bibalité eza instabilité eza loko moko bo bandeko ba maman il faut to telemela yango faut ko solo la yango déjà na ba papa ti boza ba jeune boza ko solo la ka makambo boza ko talisa ba inconvénient bo mona ba papé belé bazobela ba stroke bazobela ba maladie belé pona ba kamnini instabilité na kati na ndako. Parce que si on a stabilité, moi c'est pas na kati ndaka banda ko loba, akolambelo bien te, akokipe yote yo boko à la fin, oya ko bela tam sous stroke, o komi na AVC et ça la passe na mawa. Alors ndeko na ngai bi mo boye bila danose li solo muke conseil belé. Ndeko na biso siko ya mwasi boyebi e ya mobali oyebi ni mbalo tanga ke na Dubai azongite akufi kuna. Akufi kuna mela kisuki ba donc moi mwasi otanga uta kisasa aela kaiba biloko buka mama dingisa mbetu babi ba kombo nyoso ba pesaka bande ko nanga il faut ko sala attention yango nanga na tekela kabino café zali bien parce que café wana bande ko nanga o nga na tekala pona ba papa eza contrôlé et puis eza traitement eza banzete ya pamba te oyebi dose te na kati ya café wana eza déjà na ba dose nango ya mike o yoko mela kaka moko bandeko esali pasi na mawa papa wana akufi likola mwasi na donc na likola mwasi na ba rapport sexuel na Dubai a piqué Chris mwasi bandi ko banga mwasi a telemi mwasi bandi ko filmer mwasi bandi ko akiko benga ba hotel ba yeboye ba réanimation ba benga ni ko réanimer ba réanimer yeboye ndeko mwasi ndeko mobali akufi na Dubai ndeko mwasi akokaki te na panique wana azwaki mwa ba video wana ya mike bandeko atindelaki quand même ba camarade zo linga ebotala pato pesa kaka exemple papa Simon de panique wana parce que sur Dubai kuna to abututa musu côté na so to za moi to za air mon côté bandeko pe ba bomba raté ba boki ngo pe da ba réseaux sociaux na yebi papa yo kufi na Dubai papa moi si boy bandeko nzo kande indaki biloko nyoso pe biso to yeba te ngai pe na yeba te mais ba collègue na nga musu ba lobelaki yango bandeko ta musangwane panzani
moi c'est ayalbi tiens de mobali oyo yo akendeke na boy na Dubai nzoka zaka na mwasi akendeke na ye bakambo bali kobima mwana mwasi na kobanga abandi koloba tuyaka malebele makambo ekomela biso te papa zaka na bonne santé obikaka kuya bongo bilobele koteli mwasi ekomeli siko mwasi andako azi décision alobi bato baye abengani bato nyonso abi pananga matanga ekozala te nakolela ye te eloko te pananga na bana nanga comme rien n'était. Donc ceux qui corps ba démarche ceux qui ba yana corps ceux qui tikala na Dubai ceux qui wapi ndaza kuna te ceux qui famille mobile ba osala basali ceux qui ba camarade ba osala basali ngai bo kodo oya salinga je ne peux jamais ko pardonner ye. Hey, maman wadati lelo pas de matanga pas de suite aboy kutu koyeba so bakundie so bakundate etaliete abi parce que banyo komi banda jeunesse tangu bakomi na ajo ya bonga ki sikoyo ke bana bakoli ba voyageaka ba salaka boy ya zo voyager ye moko au pour ça ba ambiance ye moko place akufeli matanga pa na ezate eloko moko te aboy NON bande ko na ngai ni kamande ngwana ko ina kacha Londres yango ngana ye kaka parce que na moi ba maman so lobi te to ba maman ba zaki différente wana ba opesa ba idée alobi te ngana ko sali kamba boité quand même to botine bana quand même to zalaki mo malamu carte donc na yebi ka tromper ngai mais pona matanga na yo kata mawa e ya kaka to lela e to kundae bamsu balobi non été à ma papa parce que bazo sala mabe makasi bongo yo mtozo tala ngai yo lobi nini na likamba boy bande ko nanga like partager bande ko histoire vraie na moni balaxi nango pe bato bande ko pona boy ko tanga ba chaîne mais chaîne moko ebetaki lisolo wana et na eza pena ba vidéo teki pena vidéo ya papa wana ndenge aza ko ba corps na ekuna na Dubai bozo comprendre bande ko na mona kiango na bakite ngai na oya kolakisa bino vidéo wana te ngai na oya na ngai te na kota vraiment makamba Londres na dupe te mais na oya ka kolamusa conscience ya ba papa tala oyo eza ba komi ba centième ba papa ba kufi na likolo mwasi pour na ba rapport sexuel ozana mso obela ka tension ozana problème cardiaque ozana diabète ozana makambo ebele age pusani nzoto elembi papa dosé yo muto ko diriger nzoto na yo nzoto tozali même soko tana ozana posa masuba okolipe koloba na kangi masuba oyo okokanga ngo pe 1 heure 2 heures dito kangi po subite yo ko diriger pe nzoto na yo okoko za pe na posa ya ozan nzala mais olobi na kolia te lelo ngai kolia na ngaka butu lelo nga na kolia kaso na zui déjà bapaya baye na ndako nde tole okangi pe nzala diriger okoka pe posa ya sexe okangi papa soko moni mwasi na ndako no modelo yo lingeli te lakisa ya kosala biso basi to saka ke mama nga la lingi boy papa na mama na monyo ye mo munene banda diminuer mama na zomona ozoko so écartement des jambes te sala mo sport sala mo physique bina mo fitness il faut ça ba o lakisi mo sino bokende na mo sino tila bukoko yaya to boyite minyo sa za liwana e mais kufa pe liwa moko eza respectueux kufa pepe liwa moko boy pe o eza ke mo sino ndako pazo lela yo paza ba azo kanisa yo tala na bana tango mama na bango lobi balela te bana pe ba olelo te le baba no so ba kola basi ba bana bazana banda kuna bango ba ko décider mais o bazana kati ndako abi personne va pleurer ici na ngoya ba mututa kangi banda kuna e anatonga sukoli ne akene pe musala bande ko nanga azongi ne pe alobi akolela ye te ko salelo te bande ko na yeso bolingi boya kozwa biloko ne nyoso so bosepe ko kozwa biloko na ye boya na biloko na ye boyi kozwa ngo bokena mais nga kolela landa kuna nga NON non bazwa ye bakende na ye na Congo na mwasi wana bakelela ekunda
nanda kunanga te so ba oyane awa na Londres ba chela na mort après mort ba ke ko kunda e mo shona boy ba ye ko bondela ye na batu nyeso ba pasteur banani aboy alobi ke ye na mobali ne ba yokana bongo te bino pe mibali nde bozaka ngana yo stiliwa je t'aime ma femme ozo kotisa mwasi ba idea ke okokabwa na yete mwasi nanga bomwana mwasi nanga boye mais à la fin ozo tromper bande ko situation ezaki bongo kande na ebisaki bino vraiment bo like bo partager vidéo oyo kozaki to makasi tokutani mbala sima tokoya kosolola makambo eza ebele bino moboyebi na kati ya communauté na biso makambo ezangaka te voilà donc botikala malamu ba amoureuse nyonso ya sous le baoba en tout cas tokutani prochainement mais ali pasi na mawa mais soki pe na kei bongo nga pe na pesi part na nga conseil te nazwa moi 2 minutes bozelanga bandeko nanga bozelanga bandeko soki ezali ngai la danoise na motema munene nga nazala nango na kolimbisa mowei parce que ezaka pasi na kokanga motema te na kotia matanga kamwa le peu de temps oyo tozalaki na ye na bolamu ya mukie oyo azalaki nango malgré tant sous pendant 2 ans moko 3 ans kosaki nga eza problème te parce que déjà pour nanga na yebaki ba mibali bakosaka biso kaka na tiaka ngo déjà na mutu na melelaka mobali mbondo te na kangaka mobali na makasi te donc na yebaka ke ndeka mama nanga lobaka soki porte kaka efungwami mobali ya bimi keba akomi pe ya bato ebele mwasi moko alobi nanga la danoise kasi tango yo lobi bongo ke mobali soka bimi akomi ya mutu mususu lokola pe akufi kuna na maboka mutu mususu bakende kolela ye pe kakuna donc bandeko discussion ezalaki mwa makasi mais mpo na ngai na kosala matanga et puis voilà na kolimbisa ye parce que aza pe lisusu te na kolinga te natikala na bakanda na mutu oyo nayebi ke un jour tokobongisa na biso te alors ekozala bongo tosali mwa matanga ntango mosusu na kosala yango ya molai makasi te mais na kosala te ya mwa mokuse ndenge mpenza nalingelaki ekozala te mais nasali ka mwa moke bato baye et puis tokundi ye soki assurance ezalaki pourquoi pas na kosala badémarche corps eya soki assurance eza te wana ekozala mobulu parce que ela mosusu mpe mbongo ekozala te ezalaka cher so bokunde na Dubai soki mwasi wana komeme na Congo wana ekozala problème makaka diaka donc botikala malamu de gros bisous bye bye tokutani wana mama leki na bino la danoise.